Voilà, merci mesdames et messieurs, toujours dans les cadres invités de la semaine, page Mbonda Ekolo, magazine d'actualité, bon, c'est la cabine de manière que Moutou a un moyen de s'exprimer, a un moyen de sa vision, a un moyen de sa vraiment bon motonae. Nini oyazo kanisa pour la République démocratique du Congo, pour la Kinshasa capitale, pour la commune nae, pour la province nae. Il y a des espaces morotants que tu as à tout moment que sur un vrai leader. Aux ambitions de ils ont vraiment seul moyen au cours des cas de comprendre les gens qui ont bonda école. Tant que les leaders wana, ils sont politiciens té. Les leaders on appelle leader au niveau de la religion, aux un pasteur, aux diacres, aux alliés, aux apôtres. Oui, pour appeler au niveau de la fondation, de ONG, au niveau de la politique, au niveau de l'activité tout aux liés dans bon moto. Il y a biso ba congolais tout dans la société la biso. Là c'est le oyo. Na mine de commune de la carte plateau na monde écolo et azali leader munene na makambo o etali bokoko na biso parce que on voit on trouve partout il y a des problèmes en ndenge ba bela ba maladie en ndenge bazo kene ba hôpitaux ba solution zo makate monsieur souba banda botama ti lelo o azoluka mabota azokozwa te monsieur azoluka misala ba envoûtement ndenge okina ba église ok partout bazo solution te donc bosana bokoko na biso réellement. Moto moindo a bossana bokoko na yo réellement est-ce que vous avez un débat qui bossana bokoko na yo oui tu dis que Bible est allée mais il faut quand même que Nzambe peut a opérer capé aussi na bokoko na biso parce que avant même Bible et ya bokoko na biso bazaka pe en commun accord na contact na Nzambe mais si bokoko na bakenda wapi yango le to yambi mwana mboka Ibrahim Chams mingi balanda déjà tout ça ni be mission ndenge mais à zongi les choses parce que à vous vraiment va tourner à Milaï au niveau à Angola au niveau à Nairobi na Kenya au niveau à Tanzanie puis au niveau à Congo mobima kota tambola à zongi sur Kinshasa on habiter mon mboka la dewa il faut maintenant ba mona ba action na tu ko sala partout ba ina yebisa bango pe ba secret nya malonga o abeli biso mokalelo mwana mboka Ibrahim Cham c'est mon conseil na yebi ezaki vraiment mikole belé to sala ki te yebisi ngo tambola ke partout au Kenya ok Tanzanie ok Ouganda otamboli Congo mobimba ba Katanga ba wapi surtout ba Lubumbashi pelelo ozongi Kinshasa bon du voyage d'abord l'équipe ngeni merci vraiment mon amboka beaucoup toujours voyage et l'équipe mala mouvement le moni to poussa nous sur du bosso na yo pe na yambi pe invitation na ko répondre en tout cas voyage et l'équipe mala mouvement merci beaucoup. Est-ce que le premier élément côté sur la présence là yonga za na minya ko baté na otala bande ko la caméra bon ça on ni o memeli biso mo kwalelo déjà tant on a les cara déjà na plateau na yo parce que ça plateau no o bat balanda ka o mingi le bateau tant bazomona nga déjà qui na les cara déjà et basango vraiment ezali ya malamu ya ebele pe ezali otoko solo là ndio moni na yo ko répondre puis ba question ezaka yo très bien. Voilà, merci beaucoup. On peut remercier mon mboka Benjamin Kilunga. On a la la caméra pe na mon mboka. Y ma tête aussi réalisation pe montage. Il y a tranche autour sala na Benjamin Kilunga et na Wilfried Samba na bi et la coordination est assumée toujours dans mon mboka. Medrine Kambembe pe édition est maboko ya mon mboka nani ndeko na biso mususu bon comme ko malgré akikimo muki pangi rachidi voilà lelo oyo Congo ba problème côté belé tout ça comme lelo oyo to bana bona ba problème côté mingi to mona ba assassinat et comme belé kata mboka ba problème insécurité côté belé na mboka ba problème politique pe esu makasi bino baye obo sambela kanzamba bokoko to bomona ba makamto salama awa message ni oba koko zo par rapport à surtout aux unis ya Congo et surtout comme kende na mon problème pour nous essayer dans la 2023 en décembre. OK, merci na mutuna na yo pour na ko répondre yo na makamonyo sozoleka na uti libanda na uti mona be événement ebele libanda na moni monyango pe ngamoko na komi na sur le terrain na Kinshasa na ko découvrir vraiment ba makambo vraiment et communauté elima ebele. Alors message nazoloba oyo ezali mboka na biso to bakoko na biso ba bundela biso déjà na kati ya mabele oyo ba pesa on peut déjà sens to pouvoir to forme na yango au moniteur makambo ezoleka awa tozomona ke politique eza na kati biso toza ba politicité poto kota na kati ya makambo wana
mais au moment na négligence et au côté ya makasi pour na nini pouvoir ezarana nous nzamena ko lobaki yo nzamena décidera ce que vous allez président de la république nzamena pour nous ce que vous allez ministre au nyos ces poste ya autorité nyos surtout autorité nyos nzamena pour na kiyo alors tous en autorité musu bazozwa ba place yango na ba sens moko négatif alors tant aux déjà eloko moko pouvoir moko ça la force nature aux on a ba forme moko ya mabe okoyeba ko respecter vraiment engagement na yote devant peuple okuma kana biloko moko ko sala mabe donc qui veut dire nyos zo le 14 monde comme politisé parce que tango omoni pouvoir nyos e utaka na Nzambe et puis si manango ba entité bazali tant ba chef coutumier bazali ba notable bazali na pona ko pesa pe oyo ya bango ezuta kati ya bakoko mabele bozoni ya ta place bozoni ya ta bakoko balingite boni ya ta place wana mais tant ozo ke ne repousse na liboso ya autorité mo tant ozo lobela ye ya zokoma lokola supérieur nao tu vois tandis que notable bazara supérieur azara toujours supérieur na ba union so o baza place wana mais tant déjà ozo expliquer bato ozo mona kineti karabino autorité bokomi sikoyo likolo na biso tout le monde a tokotika bino bosa na bosa misé o boza na ngo posa tout le monde makamnyo sozo les keza politique donc poto kota na politique vraiment eza malamte donc ba politicien ba o bazo kamamboka ba yeba ko kamamboka vraiment na ninga malamba longwa na ba salité wana siko tolo baki par rapport ba auto salama auto ba vous avez malédiction ou bien ezalika ba fait moko négatif ezo ya bon yango topesi lokola exemple les sika o balobi ke ba entité ba koko balobi ke sika o bozoni ata boni ata ngote parce que biso te interdit bino et que bozoni ata place wana ezaba exemple nazo pesa do ba loi o ezu takati ya ba koko soit na coutume na tradition na biso biloko mbosa la ngote bino bozo sala yango malédiction ko ya et ko ya te po enu bato wana maison ya sikopona ko nui déjà pouvoir na bino toza contre pouvoir ya mboka na biso moko te mais tandis que faut bosala makambo ya malamu pona kosisa ba trouble o eza facile alors ndenge makambo eza topesi lokola exemple toza awa na Kinshasa mais topesi ka exemple moké na ville o ya Kinshasa toza na ba militaire baza ebele so ba loba appliquer vraiment loi bakanga déjà bakanga ba onyo so bazo sala ba biloko wana ozuma keza na facile donc nyoso wana tozolo ba na ba politicien boye ba kobatela biso peuple ceux qui bozo battre la biso peuple au monde appelle mboka na donc ki bokonzi na bino pe ekokende liboso donc nyos oyo tozolo ba mingi na ba politicien parce que biso ne tozo tomber ba victime biso ne peuple tozo tomber ba victime ceux qui loi eza pour loi eza faut ko exécuter biso ne batu tozo exécuter loi mais ceux qui bino bozo exécuter loi te bozo tinda batu basala bo appliquer loi te ozomona ki mboka ekende na désordre. Très bien, merci beaucoup. Les acquis, moi, parti mon retour, mais sur la parce que bon, sur la beaucoup plus ça, coco, parce que la réalité, on est les mots que les autres temps, ça m'a montré, on a trouvé papier maël et moi la boka Ibrahim Chams par rapport à mais nous tout sur le muzindo à Makambo. Comment on a le oyo, bah problème et continue pas bah congolais. Bah maladie, on est dans les locaux, tu es bah quand local, bah maladie locaux là bas, tu bah AVC comme parce que bah banamiqué, bah diabète, moi on a d'autres mal, bah diabète. Donc quand on ndenge comme le même parce que baba na mikepa ba gêne tout ça tout le banini c'est tout les cas ba malédiction ou ezangi moyen ko silama donc tu vas kufa na yango ou bien c'est pas même sur ko sala ba maladie ou ndenge tout le monde temps c'est pas congolais il peut que ta solution à travers ce que le obligé sur la koko bon le lipe solution comme on là j'espère que yango tozo solo la a ma metali boko qu'on a biso to pouvoir ancestral la biso mai otali pona la maladie oyo ezali ko batu bazoko bela mingi alors maladie ya liboso ezalaka toza na punition mususu uta epa ya Nzambe soit punition mususu uta na kati ya mabe o biso mo tozo sala lelo soko moni muntu azobota mwa soit na défaut soit muntu moko akoli maladie moko ekomene lokola mutuna na yo okomona mususu ezala ba malédiction ezuta peut-être na yo etambona okonduite eza malamu te ou soit malédiction mususu utakati na niveau ya famille na yo clan na yo esika yo obimeli osomona alors ba maladie eza vraiment ndenge ebele pona koyeba ko traiter yango et senga vraiment biso etake ba chef coutumier tozana makambo oyo tokosala poto pesa guérison na ba maladie mususu oyo ezo circuler ya on to lobi na kati ya ba famille ba problème ezali
soit yo moko etambo na o makambo nyonso wuti ko luka bisika oyo to lukela makambo soki malédiction ekomeli yo tokoyeba kopesa guérison to tokoyeba kopesa traitement na yango. Mais ko poussa ne pas na mbondi d'abord na bala ko tuna moni na banzungu na seboye na biloko belé bon on ezali to benga ngo mosese abino bakonzi bongo nazomona na 16 ans d'abord chef expliquer biso ezali parce que to yeba ba so nini o pesa mon truc ko poussa ne pas papa Ibrahim Shamsi na problème na ko scan de Ibrahim Shamsi pas ebi ki likam o so ke pas de Ibrahim Shamsi na solution nango bana ko expliquer biso loko tozomona na 16 ans nini pe ni o ko senga na mutu a poussa ne pas na yo azo solution ce qui te tient yango boye biso toza ba autorité na kati ya Congo central de eloko ba bengi mpungu eza lié moko eza sacré lié moko eza na kati ya spiritualité. Alors tokomona na kati ya spiritualité awa okomona ba entité baza awa tant lo ba entité veut dire toza na ba koko na biso baza awa. Alors ba koko oyo baza awa bango ba recevoir kaka oyo to wela bango. Parce que par exemple ezana batu mususu na kati ya bolingo azolinga swati alinga mwasi moko to azana posa alinga mobali moko to akanga mobali moto mwasi moko ndoko mona tokozwa kombo na ye tokotia yango awa na kati do tokanye j'espère ozomona bakadena ezali ndo mona tokokanga ye awa tokokotisa ye na kati ezana ba mususu bazo sala na kati na musala uzana posa ba longolo na poste wana te tokoya kokanga yo awa okotika la place wana ata bale ko sala mabe azobebisa mboka azobebisa musala azonyokola batu bino pe na nela bokoko bozoya ka po kanga bo pese ka chata umela musala pour placer souffrir bakoko balingaka mutu aza honnête parce que bango baza bato a vérité. Très bien. Bakoye ba misala na yo bakopesa yo chance to eloko ozoluka obebisa population te to pini population te. Très bien. Mais eza eloko tant que bango moko baza véridique bakoye bako conduire pe bakopesa yo pouvoir wana baye bako sunga yo otika na esika wana. Donc pungu ezo sunga mutu aye bako zala na eloko ozala na esika no okangama na esika na yo wana pour au moins ko vivre malamu. Oui, voilà. Oza la place wana. To moni pe lelo ba mabala ebele ezobeba tozopesi lokola bolingo pe ba sécuriser kango. Musala ba sécuriser kango. Nyoso o eza important na vie ya mutu ba yeba ko sécuriser yango. Soko oza na posa ko sécuriser yango tant que contacter nga to ko tia misala na nyoso na kati ya mpungu. Lelo par exemple musala to tozu exemple brati ya bolingo. Bolingo ba sécuriser kango. Bolingo eko kima yo lo lengeni. Okoza swati na ba moyens financiers na o. Banda kuna yo ezali ozo sala pe musala moko ya malamu ezali mais omoni mwasi oyo sepela ki bolingani na ye pe boboti ne bana omoni ke bolingo omoni musala pe ekufi yo bolingo na mwasi wana osepela ki na ye azaki kitoko ekanda na ki pona bomengo o azaki na bomengo mosila omoni ke mwasi wana moya pe susu bolingo ya makasi ezate to mobali moya pe susu bolingo ya makasi ezate bolingo etika kaka yo na bana o mama boye mama akomoloba ah tu vois moi si akomi komata moi si azo respecter le sous-souté alors bolingo ba sécuriser kango soko za na posa o sécuriser bolingo tant que contactenga to ko tia misala na onyoso na kati ya mpungu awa pe okomona réaction na yango. Très bien. Quand on mwana mboka Fabrigas maestro na kalisi na maloba chef cholo ba bolingo ba sécuriser ka embanze moga baki yango bolingo sokekei landa yango mbangu de kozonga tra mo pepe vous devez aussi toujours sécuriser yango. Alors chef na o etali ba maladie ya ndenge na ndenge mingi peut na bolingo ba ko bote zalité mabota pasi bandiko mingi lelo oyo pe bazokoluka ko postila ko komaka to azo mo esika to na entreprise to na l'état na ba situation mboka mais ba difficulté belé zo mona na parce que ba kalele ki mingi ba mvutema ba famille to ndenge na ndenge suka pusani epa na bino mokonzi pa ba koko et il y a une cause de malamu et qu'on s'épelisse à bango. Réponse na yo ezali pona baye o bazo tala biso baye bake et là qu'on instant to sala ngo ya liboso to tia kana intention parce que pour ça na biso ya on to za na pour ça est réalisé. Alors na biso o to sala la maye o etali pouvoir ancestral force ya bakoko na biso au mona lelo ba difficulté et combien na biso ebelé pona nini kozanga kozonga na kati ya kitito tradition na biso
nde tozobunga nzela kozwa ya muntu bapambolaka yango bénédiction pe uta na kati ya famille malédiction pe uta na kati ya famille na yo alors faut toyeba lumvila na yo toyeba nature na yo tokoyeba ko checker yo pour que ozwa solution ya makambo ozwa parce que toye ko porter batu toye ko pesa batu solution toye ko pesa apport na kati ya nation na biso na kati ya société na biso na kati ya pouvoir ancestral. Alors ce qui tozosonga na kati ya pouvoir ancestral nde tokomona ke ba solution ezali ya ebele parce que ma nyonso auto sala nyonso eza spirituel. Très bien. Kozwa pouvoir o nazwi yango euti na kati ya clan na ngai parce que nga naza na clan Mbenza nga naza na fumu Mbenza o yayebi na Congo central na secteur tozana na secteur à Sekebanda territoire à Sekebanda secteur Isangila groupement Kizulutadi o yayebi clan Mbenza fumu Mbenza okomona ke nyonso wana pouvoir ancestral ezouta na esika na yango ne tozo pesa apport na ba o bazana ba problème ebele mutazana posa azana difficulté ya mabota mutazo luka musala na la caméra o numéro moko papa azana problème ya mabota muto azozanga musala muto azana a sécuriser pouvoir soit pouvoir na ye tozana ba homme politicien pe bazali ba o bazana posa bazala ba député soit azana posa azana esika moko ya malamu. Alors pouvoir ancestral ezana pona kosungaye parce que ça pena ba obaza mususu azate pona ko racing na vie aza sorti politicien parce que ebele baza na mbongo ya lelo baza ba homme d'affaires mutaza posa asala ba faire nae ne tozana pona kosunga bango parce que ba o mususu baza tozana auto bengi kodia parce que kodia pe ezana pona kosunga bato ba kodia ngo excusez ka tomona ba muki kodia ngo zaka pona ba bato toyeba ko lizaka mika pona bandeko ba Congo central mais c'est le code ya pesa le ko ko na ba bikolo surtout ezaka ta Congo ba ko zala code ya na bango deka bandeko ya Congo central tant tolobi to pesi réponse na yo ezali eke code ya eza pona mutu nyonso code ya mutu nyonso akozana pour servir même mongala mongole mudinga muswahili azape na ceux qui peut écoloter ata oza libanda ya mboka et ceux qui peut écoloter. Preuve est que lelo tozana président toyebi que président na minute actuelle aza muluba. Est-ce que azaka président pour na baluba? Non. À cause avec président Mukongo tozana président touti na président o auti koleka Kabila. Est-ce que azali aza muluba? Aza Mukongo non, a Muswahili. Donc kodia ezo kipete. Ezo pesa mana mutu nyonso oyo azana posa e servir et tout esungaye. Alors kodia pe ezana lolenge nango o pe mutu azulaka yango. Omoni kodia ezana tozana ba kodia mibale tozana kodia oyo ezota na kati ya famille oyo ezana na kati ya famille na yo et puis ezana kodia oyo ezo pesa makati na biso ba o tozana pouvoir ancestral ezana ba entité ongai na komandaka ne nazoyeba ko pesa mutu kodia wana omoni kodia ezana balolenge oyo mutu tango contactenga na yebi lo forme oyo na koyeba ko pesele yango. Donc la solution est belle. Mais ça a des conséquences, peut-être que mon tour la famille va la codiaté, c'est ça des conséquences, il y a ma bête qui ça qui les bottes na yebezo ba trouble sous ma roleka. On codia, il y a on a pas ça exemple il y a on a pas ça explication codia. On codia tous en a déformé en codia. On codia mususu ezota na kati ya famille. Na kati ya famille ils ont la succession na yango. Donc codia ya famille ceux qui moko azana yango et kazo utiliser ceux qui aligné akufa okomona ke akoyeba ko initier mutu moko na kati ya famille na ye akoyeba ko tikala na yango ne omoni ceux qui accueilli wana ko tikala ayebi ko utiliser yango mais ceux qui amoni eke mutu azate ya ko tikela yango eke ya akufi ata bozana yango bozu yango bokoyeba ko salela yango te parce que ils ont comme succession code et outa na kati ya ba entité wana avant ozo faut ça la voyage astral na kati astral wana kunende oromona bakoye bakotangisa okuta na ba entité na yo nde bakoye bakopesa yo pouvoir wana bakoye bakopesa pe ba condition na yango code ya esalema kalolenge nini etambola kalolenge ni pe fonctionner lolenge nini parce que code ya ninga zawana principe na ya liboso esinga foko kaba ko sunga batu. Très bien. Premier principe na yango wana koyeba kosunga bato. Deuxième na yango fo oyeba kozana commerce parce que ceux kozana code et kozana commerce ezaka te fo ozana commerce ya munene non ata oza na eloko moko ya muke tout le moment kala la société ramanguba mazobo kola ngo libota
Balabotra ba université na bango bateka kawana. Na siko ndenkodia. Il faut ozala na biloko wana mibale. Nkodia soki eza na kati ya famille, faut za soit na elembe moko na nzoto na yo. O eza ke peut-être ba entité ba ya ba ko visiter yo. Ozo certains blessé moko oza infirmière pota moko ainsi de suite. Oza na yango na kati ya nzoto no wana eza poste oyo ba entité na yo bazala ka place wana. Alors soto ina kodia oyo tozoye ba ko pesa yango bato parce que wana oyo tozoye ba ko sungela yango bato eza pona succession eza uniquement pona yo moko. Alors tant que eza ya yo moko eza pena délai na yango oyo selon ndenge ba entité o ba koyeba ko talisa yo. Omoni donc na mutu oyo a contacter nga ne akoyeba ko son code ya wana pena ba ko talisa ye lolenge nini oyo code ya fonctionnera na mutu abengi na plus 243 89 55 255 40 ne akoyeba ko se retrouver code ya lolenge nini fonctionnera parce que bankameze ebele otoyeba ko sungela ngo na kati ya pouvoir ancestral. Très bien. Voilà. Tout ça toujours na mokonzi Ibrahim Chams o azali vraiment moko ya baye bayebi ko sunga batanzela ya bokoko. D'abord numéro ne bomoni yango evandi wana à part ngambo zomona numéro na biso ya mbonda ekolo songo benga biso na kati ya mbonda ekolo benga sa numéro na biso yango wana. Oya yepe numéro bozomona pesa mopanzi bakope kombo na ye Ibrahim Chams mokonzi donc numéro na yango wana oyo ko benga parce que o azokoloba ezali o eza kati na ye o azokoloba ezali onga aladi wana sala ngote. Nga zali juste journaliste mais mayele o totali ya bokoko toto bim sezali pa na ye donc ngana bino to profiter na mayele ozali e pa na ye mona mboka Ibrahim Chams toto continue toujours na chef mais la lingi avant de sur la mokele kene pas mona mboka écrit matita so mo ezali o balancer so mo élément moko moké il y a 30 secondes par rapport à au bang kola ko comme ba journaliste ba caméraman na ko kola ko ça ba montage vidéo et on revient juste après ces plateaux c'est parti écrit de mateta. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. De retour sur ce plateau exceptionnel et Mbonda Ekolo magazine d'actualité autour de la mboka Ibrahim Chams par rapport à l'activité minée dans sala ya kosunga population ya félicitations boti sekena o etai ba maladie ya ndenge na ndenge mwana mboka Ibrahim Chams ce qu'on a lingi sous parce que je nous au ba mingi lelo otak toza ko mona na mabota mingi mutako tanga kelasi asisi kelasi mais sala ezate mais ko zo mbusala ko mao akenebo ba malédiction ba koko ba papa ba bo koko ne ba 4e génération ndenge bible ba za modi suite ya ba comportement mo lekala kala. Est-ce que Moutabongo peut recueillir à travers Bino Peko le bico et permettre que Akfongo Mapé a fait chance de recouper na bombo ya kito le kabanga surtout t'as la caméra peut ça c'est parce que détail ba maladie mais sous pas c'est moi qui m'a codia et c'est seulement besoin émission bobimba pas détail ba maladie be homme truc pour ça peut pas à le bico na nyo surtout pona cause le bico to yebi ba ebele bazotanga ba misala ezalete. Alors, et pas na biso soki mutu aye to ko yeba ko pesa ye solution parce que zanga été mutu na pesa la solution nga na zali lokola guide na zo ba ko guido ko poussa na liboso ya bakoko na ngai to ba entité na ngai na kati ya ba entité na ngai nde ba ko yeba ko pesa yo solution. Alors na kati ya spiritualité na mystique oyo ba bengi na biso na pouvoir ancestral et loko liboso mutu esengé na ifo akanga ezali o ba bengi secret parce que na kati ya secret to na kati ya secret ya mibale ezali na mutu azoyeba ko respecter maloba oyo ba entité bazoloba pona mutu azoyeba ko respecter maloba nde wana azoka recite ya makambo oyo azoloka parce que na minute oyo soki oyo koluka ngai oza na posa ozwa musala ba difficulté ba problème oyo oza na wana niveau ya famille ba oui ba problème ezalaka na niveau ya ba famille
pena misala oyo zo ke nokoluka okuta pena ba problème peut-être mutu wana o azana posa engager yo ya liboso vie ya mutu senga fo étoile na yo ezala parce que et pas nanga tango ye ya liboso na ko senga fo opesa ba identité complète na yo parce que so opesa identité complète na on ya wana vie na yo non pas seulement prenons na on vie na yo non pas seulement prenons oye ba combien ba famille paysan na kati. Alors c'est par là to koye ba pe ko checker vie na yo mobimba to ye ba ko tala étoile na yo parce que tu repères ça exemple moké au monde qui batu musu na kala azo ba ko tanga za mona moké au monde qui batu bazo sepela na ye bazo sepela na ye musu pe bazana ye ba sepela na ye te azalaka bon azaka aimer vraiment te na batu mais tant boké esika mo bosisi ba classe et que boni bozo sko musala au komona ke moko bazo sepela na ye moko ba sepela na ye te ezana no étoile mais tant okoli étoile yo singa foko ye ba ko pelisa yango faut ba ko briser étoile na yo okoza pe étoile OK sika moko boye o sala ya patron moko patron pas za makambo na ye parce que ba loge pe ezali patron azana ba loge na ye tant amoni ke muto ayebi musala mais natali étoile na ye azane faible étoile pe za makas na ko ba étoile na ye tant ayebi étoile na yo OK bo na mayele non na classe ebele mozo zo musala te soit musala zo sala musala moko be ezanga tatina li futi ezate ba utiliser j'ai étoile na yo alors né ya liboso to koyeba na no kopelisa étoile na yo et puis si makopesa yo solution parce que mutu tanga zo vivre objectif na biso ezaka pour mutu a réussir ba te belé bazo yeba ko mona ba problème ezé belé problème ya liboso azana problème akimi na église to pekisi mutu ak na église té pour le sambo ya liboso na to koyaka na nzambe mais ozomona ke ba pesi musu bazo kini ba solution ezozo maté mais et pas na biso to koyeba kopé sa solution parce que là konyo stolobi intention tant que to pusani liboso ya bakoko to tina intention na biso omona ki bakoko ba kopesa biso ba koyano la biso to zupe solution ozu musala na yo lelo to zu ya mbabatu ebele ba ka eza ebele bato bazoluka misala bazali bato bazoluka ba entreprise na bango et fonctionner bato bazoluka ba agence na bango et fonctionner bato bazoluka ba boutique ba maison na bango nyoso oya bango et fonctionner neto ba okobana nini okoya ko poussa na epa ya bankoko donc ozo poussa na epa bakoko non que okene sala sacrifice epa ya bato mususu bakina na ba loge epa na soko oyeso oza na posa ke osala ba sacrifice humain on a koya te parce que bakoko na ba singa makila te mais ko landa ba principe o bakopesa yo parce que principe ndi yango ne vie ya mutu eza topesi exemple na kati ya constitution ceux qui ont respecté constitution te eza lokolo buki mibeko nengo na pe na kati ya ba entité ceux qui ont respecté ba entité na ma o voix o bazotinda yo respecter yango même na ba o ba na ba pasteur sorti na ba église na kati ya Lévitique o mona ki ba pekisi ba nyama ya kolia mais tant que respecter ba nyama o respecter maloba o ko même na kati ya buku na yo et ça qui au respecter maloba ya nzambe bon ceux qui au lié yango et technique maloba ya nzambe ba pekisi yango ko lié yango te est-ce que au sali makama malam au sali makama malam te pourquoi nzambe atini yo sala boye yo au désobéir parce que ndenge mo pena ba entité et loka liboso faut ko respecter ba principe oyo ba kopesa yo dans ba solution ezebele mutu muso azana posa ke ba biloko na ye et ya rapide soit bato muso bazana posa ba voyage ba domination basi bazana posa mibali balinga bango ya bazana mo possibilité basi oyo bazana ba mari de nuit basi oyo bazana ba kanga bango bilongi ba mona na kate pas problème est ebele oyo tozo ba kosungela ngo donc ceux qui au moni kozana difficulté sont contacter nga to koyeba ko pesa yo solution oyo ozana ngo. Merci beaucoup. Et ça, il faut plaisir, ma casse ya biso ko sololana le mokozi munene Ibrahim Cham c'est vraiment vraiment à vivre en commun accord avec les ancêtres de manière que il va retrouver ba solution na vie na biso ba congolais de vivre partout parce que le oyo to bo sala bokoko mais nous avons pas passer pour ba kindabe pembe la bomba ba capé que soit que pembe la ba koko ba aura pas solution donc tout le monde a peut comment bébé la église donc ça va passer à solution limité mais c'est ce que beaucoup taper ba koko les biso to kuma peka le lenge moko. Merci à Egrid Mateta, merci à Benjamin Kilunga, merci à Wilfried Samba, merci à Pangi Rachidi, merci à Charmela Mbondo, merci beaucoup à maman Medrine Kambembe et pourquoi pas à maman Dostine Njito, na Christiane Dewa, na Pichu Dewa et pourquoi pas la bande ko ebele bo vali pour Rolanda biso na mokola lelo ngala bilo to kutra vraiment prochainement na ebike so ko les azungité mais entre temps beaucoup de na ba numéro ko benga chef Ibrahim Cham c'est propose la solution à problème o bozanango. Merci chef nous répondre à invitation na biso. Merci beaucoup. Voilà.
ça n'est fini. Et le relengi, et si tu vas taper ça, tu écoutes la sima. Jusque-là, restez branchés. La reste du programme, on a sur la chaîne et belé aux partenaires. On a biso, tu as Wemsa TV, tu as Miel TV, tu as Belive TV, tu as appelé sous na YouTube, les Aliwana, la chaîne est belé en tout cas. Tu écoutes la prochaine, ma sokole, à Zongete. Bye.